To comprendre bien. Toza na mukanda ya Esaïe 54. Bible ezoyebisa biso nini à partir ya verset 14. À partir ya verset 14, bien-aimé. Okobunga lisusu nzela te. Minyokoli ekoyela yo lisusu te. Okobanga lisusu eloko moko te. Somo ekosila yo libela. Soki balingi babundisa yo, yeba ete ngai te mutu natindi bango. Kutu oyo akobundisa yo akolonga te. Promesse à Nzambe. Toza na kati ya Isaïe 54 verset 15. Nzambe alobi soki ete banguna baye kobundisa yo, soki bitumbe komeli yo, yeba keza yete. Alobi na bomoi na yo cette fois-ci, yo kobunga nzela te, banguna bakolonga yo te. Ah, esika mutu moko azali alobake naza molongi. Bien-aimé, si ko vandi beta tololo bake naza molongi nzambe ayebi ngai. Alobi okobunga lisusu nzela te. Minyokoli ekoyela yo lisusu te. Okobanga lisusu eloko moko te. Okobanga lisusu eloko moko te. Pona nini po Yesu aza na bomoi na yo. Ata banguna basaleli yo ba complot. Ata banguna basaleli biso ba complot. Ata banguna babundisi bomoi na biso ndenge ba mesana balembaka te. Nzamba lobi okobunga lisusu nzela te. Po complot ya monguna na kati ya bomoi na biso eza kaka bungisa biso nzela. Complot ya monguna na kati ya bomoi na biso eza kaka po affaiblir biso. Na nzela biso topona. Complot ya monguna bien-aimé na bomoi na biso eza kaka po kwesa kondima na biso, pardon. Ezaka po kwesa kondima na yo. Yango Nzambe azoyebisa yo. Okobunga lisusu nzela te. Minyokoli ekoyela yo lisusu te. Okobanga lisusu eloko moko te. Somo ekosila yo libela. Somo ekosila yo libela, bien-aimé. Pote modelo Nzamba ko défendre yo. Modelo Nzamba ko bundela yo. Monguna ko kota na bitumba na bomoi na yo. Ako kota na bitumba na foyer na yo. Ako kota na bitumba na famille na yo. Na couple na yo. Na libota na yo. Na misala na yo. Nyonso ya bomoi no eko bundisama. Église na yo eko bundisama. Foi na yo eko bundisama. Me Nzamba lobi atako bakosala nyonso okobunga nzela te. Yeba yango ata bitumbe komi. Toke na 15. Alobi soki balingi kobundisa yo, yeba ete ngai te mutu na tindi bango. Alobi na makomi na ye quelque part, alobi ke naza na ba projet na salela bino ba projet ya bonheur et non ya malheur. Lelo Nzamba zolinga talisa biso ke bitumba nyonso ezokomela biso na vie eza Nzambe te. Et puis Nzamba zolinga asire yo ki asi aye na vie na yo. Tango zo bondela lokola molongi. Tango zo tambola bien-aimé, tambola lokola molongi. Tango zo bunda bien. Tango zo ko se défendre bien. Parce que l'Éternel est avec toi. Mutu moko ta ko dérailler na nzela na yo, abi okobunga lisusu nzela te. Minyokoli ekoyela yo lisusu te. Okobanga lisusu eloko te. Yebaki ata bitumbe ye. Ngai mutu na tindi bitumba wana te. Temi na biso lelo eza nazobunda na kati na kolonga. Nazobunda na kati na kolonga. Donc nazobunda mutu likolo. Nayebi ke nazolonga. Nazobunda na kati na kolonga. Nasi na longa ki. Oyo nazosala ezaka comment s'appelle? Naza ko remplir affiche. Mais dossier nanga, réponse nanga, ezalaki déjà récit.
Ba complot oyo banguna baosalela biso. Ba complot monguna azosalela yo ma sœur, mon frère. Yeba ke Nzambe aza déjà debout pour na bomoi na yo. Nalingi na asire mutu moko yo mutu ozobondela ozokanisa lokola Nzambe azomona yo te ozokanisa lokola Nzambe atiki yo ozokanisa lokola Nzambe abosani yo. Ma sœur, Nzambe abosanaka prière à moyenge belete. Il regarde le cœur. L'Éternel il regarde le cœur. Ayebi motema na yo, ayebi posa motema na yo, ayebi ndenge yo sungaka musala na ye, ayebi ndenge yo kote nini to ndenge nini yo portaka ye na motema na yo, ayebi ndenge yo defendaka ye. Nzamba bosani yo te. La Bible nous dit, ma soeur, mon frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Tango ya kolele ezali, tango pe ya kokausama ya miso ezali. Tango ya kobina ezali, tango pe ya kolele ezali. Tango ya kolone ezali, tango pe ya kobuka ezali. Tango ya kokime ezali, tango pe ya kovanda kimi ezali. Tango ya kobondela ezali, tango pe ya kozela réponse ya mabondeli ezali. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour tout. Mais lelo toza na temps. Lelo na pokwa lelo toza na temps. Oyo Nzambe azoyebisa biso alobi okobanga lisusu eloko te. Minyokoli ekoyela yo lisusu te. Okobanga lisusu eloko moko te. Somo ekosila yo libela. Tango na kosilisa na ba Egyptien oyo bazotungisa kimia na yo. Tango na kosila na ba Egyptien oyo bazotungisa libala na ba Egyptien oyo bazotungisa bana na yo. Tango na kosila na ba Egyptien oyo bakangi mbongo na yo oyo bazokomplike vie na yo oyo baza koenvoûter bomo ino butu na moi. Tango na kosila na bango oko comprendre que nga Nzambe mutu na koti bitumba na yo okobanga lisusu eloko te. Soki ba ye lisusu ko bundisa yo comprendre que zanga te. Parce que nga na kozala na yo, nga na ko combattre na yo, na kozala na parti ya ba adversaire na yo te, mais na kozala na parti na yo, na ko bunda na yo elongo. Parole du Seigneur. Oh yo ko retenir na butu alelo. Ah, molongi moko aloba naza molongi. Nalingi na mona kibalwa. Molongi moko a supporter live oyo. Molongi moko a sécuriser live oyo. Molongi moko a envoyer ba gêne. Molongi moko a envoyer ba fleur. Molongi moko a ganga lole yoka. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba yeko asire bomo ina biso. Nzamba yeko asire bomo ina yo. Alors biso ki bitumbeye yeba kezanga ite. Pour parce que bitumba wana ye ngala kozala déjà na ngambu na yo nazo bunda na yo. Bien aimé, bomo ina biso sengeli to sécuriser kango pa Nzambe. Monguna ko yiko kota na bomo ina yo asakade bomo ina asilisi bomo ina yo. Monguna ko yiko kota na porte nyo sote eza nzinga na yo o eza ouvert. Monguna ko kota na mwana na yo. Yango moni ezalaka malamu mingi tangu mama ozobondela ozo chape bana no na mabondeli. Toboyi te biso nyonso basali ya Nzambe. Tokobota ka ba pasteur te. Tokobota ka ba évangéliste te. Tokobota ka ba prophète te. Bana bazali pamboli ko ute pa Nzambe. Bazali pamboli ko ute pa Nzambe pe vi na bango eza asire na Nzambe. Ndenge bakotambola na se na mokili Nzambe mutayebi nde ba otambola ma sœur mon frère. Roi mokonzi abakonzi atali maboti na ye. Oh, ne kotia nzube na mutu. Na bien aimé makilezo tanga. Makilezo tanga kotia nzube na mutu na matamba balaki sie mataba. Atali mama na ya atali bandeko ne bazolela pasi ya motema. Ba mama na il est sur place. Makoki ko défendre mwana na été. Pour que oye loba mana bomo ya mwana na ye esengele kokisama. Yesu atali ayoki pasi ya motema o bandeko ne ba oyoka alobi femme ne pleure pas pour moi. Bolela pona bino na bana na bino. Akokai ko yebisa pe mama na ye mama kolela ngai te lela pona yo na bana na yo na bana no bandeko nanga
lela pona yona bandeko nanga malobi bonne la femme a généralisé batu nyonso pon biso nde toza basi ya kolo Yesu Masia et pas ya kolo Yesu Masia mobali azate mwasi azate sexe masculin féminin ezate biso nyonso toza basi na kolo Yesu Masia oyo tozozela kozonga ya époux yango esengeli tozonga kana se na makolo na Yesu bien-aimé nzamba ko sécuriser même mobembo na yo avant ba okende na mobembo na yo obandi kozongisa ngo na maboko ya Nzambe parce que monguna ko kokota partout yoka témoignage histoire vivante oyo yo salama na ndenge nazo solo no be salami na Kinshasa balakisi yango na ba télé partout lisolo ezobeta. Maman Rebecca Kalambaï, que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu, pour ta présence immaculeuse. Dans ma pambola, il a tapoté l'écran. Bien-aimé dans le Seigneur, couple moko balongwe na Londres. Landa bien, nazo petelo li solo pour me mabiso na prière. Pour te comprendre que bon mo la biso c'est que les ala sécuriser na Nzambe. Ata ba déplacement na biso et c'est que les ala sécuriser na Nzambe. Ozo yebisa déjà Nzambe Seigneur, na tiki voyage nanga na maboko no. Nzambe na okende mukolo boy dati boy na kozonga boy zala nanga avion na komata esika na kolala batu ba koyambanga bato na kolia na bango ona komela na bango batu nyoso ba kozala nzinga nanga. Prends contrôle. Nzambe sengeli azoka contrôle abo mo na biso pour t'assurer biso. Alors biso ki bitumbeye yebango ke ngamutu na ye na ngote. Donc lokola Nzambe muta ye na bitumbo yote. Donc c'est que Nzamba za côté nanga ata bitumbeye linga Nzamba ko bundelanga. Nzamba ko bundelanga ndenge ni soki nga na ye na dossier na ngepa Nzambe te. Nzamba ko bundelanga ndenge ni soki nga na lali tolo na se na luki Nzambe te. Nzamba ko lukanga akolubundelanga ndenge nini soki nga na associé Nzambe na makambu nanga te. Couple bakei vacances na Congo. Bien-aimé na biso boyebi misala tozalaka ngo na mboka poto tata na ye mama na bango akufa papa na bango auto kufa. Papa na bango atikeli bango ba bien. Gandanga bien pour qu'on comprenne que le cœur de l'homme est mauvais. Na moment où papa na bango akufa ki bien aimé na biso moya se retrouver na ki nezate ayebisi na musala ke papa na nga akufi na musala ba pesi ka 5 jours bien aimé boyebi lelo ba bibembe na biso ndenge koma na kini ba peso 5 jours depuis mukolo muta akufa ki ba peso 5 jours jusqu'au 5 jours wana okende kini yango ndenge nini ozonga ndenge parce que a consommer ki déjà ba vacances na ye bien aimé ayebisi leki na mwasi ba bota bango ka mibale. Alors biyo kende kunda sala makamu nyonso ka ndenge to partage ka ngai na otikala na yamba batu awa petite sœur na ya zala apeka na Londres ye pas za marié na bana misa tout bien aimé na biso wana mama na biso za na bana mibali ndeko na yake yi akundi papa asali makamu nyonso ba photo ye ba video ye azongi ekomi mukolo ya bata ya vacances ya bien aimé na biso bien aimé lobi OK na zui vacances leki nanga to sala to se retrouver na kipo toza na mutu ya sirte na kini biloko papa tikeli biso mama tikwa to tika kengo po papa azalaki donc la papa azate il faut to ke na kini to tala ndenge nini to ko sala mais faut to zala biso mibale basali voyage na bango onde kuya na ya mwaso ya ifeki leki na yake no kunda papa abongisi voyage asombi biye yena mobali na ye ba se retrouver na kini leki na ya mwaso lokola bana bazalaki mike mobali na tikali na Londres leki ya mwaso se retrouver ye moko na Londres na kini. Alléluia. Tant ba komi basali réunion famille ndenge ezalaka papa bango tikela bango lokola 2 parcelles. Bazali sous na mutu na famille ta part ba cousin ba cousine ba sololi na leki na isi leki na bi soto bito mema biloko biso sona ba biloko biso moko tozango po bazape na ba mapangu na bango privé oyo bango moko pe basomba ba yoka ina leki na ba bito yoka na toteka lupangu moko loka mapangu papa bonga tikela bango za minene abota bango ka mibale bana basi toteka moko toto mango lokola flat tocha ba boutique liboso et travaillaka et puis ba kozong c'est la biso mbongo ba yokani ba teki lopango moko tango ba komi na kini ba luki client mona na pesi bango mbongo ebele ba kaboli mbongo yaya na leki
tant bakaboli mbongo yaya yakina mobali na ye bien aimé mobali ya yaya landanga bien banda bakoma na kini mobali ya yaya baza na bapangu na bango na mwasi na ye bana biloko na bango na mwasi na ye mais biloko oyo papa bokilo atikelaki mwana na ye mobali ayoki keto bien aimé mobali ayoki keto mobali abala mwasi na ye ayoki keto donc mobali azaki su na kimia te tapote bien aimé Tchaba Flair histoire vraie histoire vraie salami mobali ebanda bakoma mobali ayoka keto ozomona ndiye mwasi koleke na babien aussi le temps mwasi wana pe aza mwasi moko ayebi nzambe aza mwasi moko aza penda babasero baza penda deda na nzambe te mais aza mutu aza ouvert alingai mpe mobali ne mingi mbongo wana batekaki mpe lopangu eza na maboko ya mobali mais diable akoteli mobali keto azomona ndiye mwasi akomi awa ye mobali atikali na se tapote bien aimé Tchaba Flair tapote s'il te plaît ma sœur Tchaba Flair tindelanga bakado latianga ta mwa chapeau parole de Dieu wolo para teza ya biso sécuriser live biso nyonso toza 46 to tapote live s'il vous plaît mobali akotisi afungoli diable porte mobali ayoka motema mabe bien aimé soko fungoli diable porte akokota na mbongo wana mwasi ayebisi alobi tosomba lisusu lopango na biso mosusu na mbongo oyo totia kombo na biso ya bana na biso etikala bayokani mpe bongo bakosala mobali abi ok tosala baprogramme nyonso surtout avant tokende merci oh maman Rebecca merci que le Seigneur te bénisse ma chérie landa bien aimé histoire vraie ekoki kokomela yo pe il faut toyebaka kokanga baporte bapapa bamama libala mwasi na mobali couple famille soki boza soudé monguna akokota te mama Rebecca monguna akokota te mama Rebecca mais soki bofungoli ka porte soki porte ezaki akokanga maboye ate fungwami mukie boye monguna okoma lokola niau bien aimé niau akotaka ta na espace mukie monguna kokota kodétruire bino mobali ayoki keto lelo bacouple ebele tozovanda nango na bambabala tozovanda nzoka tokoma barival mwasi na mobali bakoma na bango deja barival mobali azomona ka lokola mwasi aleki ye mwasi azomona ka lokola mobali aleki ye mama soki ndako ese ekomi bongo mama lipamboli na ndako wana bokomona ngo lisusu te bofungoli porte d'entrée mpo monguna kota ma sœur monguna kokota akosakade yo abomi nanu papa ou bien abomi mama na bandi soko kokende na bible na makomi na bible eyebisi ngai moyibi akoki kokota na ndako ya mutu ya makasi te aboma bana na ye sanke aboma nanu mutu ya makasi soki ozalaki mwana nzambe oyoki révélation molatinga chapeau soki ozalaki mwana nzambe oyoki révélation oyo bene meme osi otapote opartage papa yoki keto bafandaki na lopango oyo mosusu papa bango atikela bango ya propre ya bien oyo baokana so balongwe na mbongo oyo batekaki bakabolaki mbongo ndambo batiaki mbongo mosusu ndambo mpo babenga bachinois baya batongela bango baflat batongela bango babutiki liboso bapesa yango mpo bachinois bayokani ndenge ezalaka kaka bachinois basaleli bino makambo nyonso bakosala autant de année epuis ya autant de l'année bazongiseli bino lopango na bino landanga bien aimé somo na likambo tokomi ko vivre na bibali na ndaku lokola ba rival tokomi ko vivre na basi na ndaku lokola ba rival bien aimé na kopeso conseil tant que mosali na nzambe vomi etika parce que vie est en importance ba yekolisa biso kanga mutema ba yekola biso bondela kaka oui na kobondela nzambe na kokanga mutema mais so ekomi na niveau na komi ko sentir écouter nga vie. Écoutez vite, bien aimé, vie c'est cher. Vie c'est cher. Ce qui n'a monnaie comme il a niveau, écoutez vie. Na osenga nzambe, aya une intervention.
malamu to monanaka to garder ma limite to battre la bomoi eza sacré bien aimé to yekola kokanga ba porte ba tata ba maman papa kotisa keto bakendaki voyage à 1 mois leki ya mwasi mobali atikaki na Londres na bana misato bafamille ya mobali na ye bazaka na Congo bafamille ya mobali aleki babengisaki leki na ya mwasi ayebisi mpe ya na ye ke bafamille ya mobali nanga babengisinga na okende weekend yaya mpe ayebi ke leki na okende weekend leki akendaki weekend wana taka ke weekend wana vendredi samedi dimanche lundi yaya bimaki akendaki kosala démarche ka bacourse ndenge ezalaka na Congo sentinelle azalaka na porte bazalaki na lupango wana munene yaya mobali na ye leki na bango mwasi leki na mwasi alandaki ye na sentinelle na porte sentinelle wana mutu akengelaka lupango wana vandaka wana na lupango wana mwana mofuteli aza te bango soki bauti poto bakitelaka na lupango na bango sentinelle wana aza na londaku ya nsima ya nex batongela ye avandaka wana aza na mwasi te aza na mwana te landa bien histoire vraie emema biso na prière emema biso na kosécuriser même badéplacement na biso mama Espérance bomba déplacement no na maboko ya Nzambe yo oyo oza na projet ya kovoyager banda kotika projet ya voyage wana na maboko ya Nzambe Nzamba azala liboso azala nsima azala katikati Nzamba tambwiswa bomba oyo loboko ne ezala likolo na yo ndeko na biso akei kosala bacourse leki na mwasi awuti epa babokilo lundi aye oyo elekaki na ndaku leki ya mwasi na mobali mutu ayebi aza te leki akoti azongi na pokwa pe leri yaya ye akomi na ndaku akoti na lopango akuti mobali na ndaku akuti mobali ne avandi azotala TV ah ça va chérie c'est bobika babanière na biso apoto ça va chérie ba bisou bavandi ah nani o ayete ote aye nanu te oh mabengaki ngaki aza na nzela azoya ote na moni ete yaya avandi ti ba 18h abengi leki ne telefone ezoleka te akomi na bakokosankete abengi leki ya mobali ya leki ya mobali leki ya mobali na ye nayebi te so naloba bien mobali ya leki na ye leki na boyango mwana banga suka na kina bengi alo boninga mama boni yana me asa longwaki depuis tongo azongaki abi me awa akomite abi te depuis tongo asi azongaki yaya akei pa sentinelle abi eske omonaki kingandi abi wi mama namonaki akotaki peut-être alali banda akotaki na ba 13h abimi su te nga naza wana déplacé pe te akotaki depuis le ande abi te mama ekozala ba 13h ba 13h30 akotaki namonaki pene ayaki na deux sacs akoti me abimi su te mpo nga na déplacé te landa bien yaya akoti na ndako atuni mobali nabi me bayebisinga kingandi azongaki depuis 15h monani sentinelle alobi akoti abimi su te mobali abi atukanga na yebi te nga na déplacaki ntango yo mpo bimaki le nazongi na kuti ete peut-être sentinelle azalaki na mwa kidiba ntango ye abimi lisusu me nga namoni ete banda kendai vendredi nakozonga ne namoni te namoni mpe ata saki moko te aye nango namoni ete balali lobi wana yaya akokiti abengi su famille ya mobali abi mwana na biso azomoleki nanga mwasi azomonana te totikali na mikolo ya kotanga mpo tozonga 4 jours yango depi awuta mpa na bino azomonana te bafamille ya mobali na mama ya mobali basankete baye koya wana mama mobali abisi c'est comme ça faut alerter la police comprendre que tobungisi mutu mobali alobi ote botika nanu peut-être à cause de la kende pe place mo bongo ba ba prière depuis ba poto na poto ba koma ko sambela à cause de pas kende ki na prière azokaleka ke ba alerter la police te famille mobali babite babengi mobali na mwana bango na poto babengi numéro ne ezoleka te babite ba alerter la police la police a ça l'enquête la police a bando ça l'enquête
la police a bando la quête ba yaki na lopango ba tuni témoignage ya sentinelle a bi papa nga na mona ki à kota ki na vers ba 15 ba 13h ba 14h na mona ki maman après singa pe mbote aleki na sac ya boa dete ayebi na ndenge alataki na ba sac ya memeki na mona ki ndenge akota na ndako habita akoda ndako ozalaki na nana bitango ayaki tozalaki na papa nde namonaki papa autaki mpe ba quelques minutes papa autaki kosukola akoti na ndako epuis namonaki mama akoti ntango bapolisi bake epa papa batuna papa alobi nga nazalaki te namoni ye mpe te ndenge nini ye kasantine azoloba ke akotaki ntango ngai nazalaki confusion ba police basali ni ba commit ba ke ya keta tikali 2 jours ndeko na biso mwasi abando lela dande ko na bandi ko sala ba e bangisi to ka ba kidnapper basolongola batu ba rein basolongola batu ba nini mobali akotisi mwasi na bi e koza la zoki taxi moko boye akote na taxi moko boye taxi ko zibo tshaka ta ba fleur ko bo encourager ndeko na bino tapotage moi fleur moi cadeau ça la bien. Ba servante là, ba serviteur de Dieu bossa na ligne. Tapoter, moi fleur, moi nini ça la bien courage chaka. Nazo bete la bino témoignage vivant pour me ma biso na prière. Bota la motema mutu ndenge komi mabe. Soki obomi muningo kozwa place na yete. Mwana mwasi wana za na famille na ye. Magena libuma mama na bango papa na bango babota bango ka mibale. Papa na bango aza na famille parce que papa na bango asombelaki famille na ye bilo ba mituka na bango asombelaki famille na ye pangu na bango yango moni famille tellement papa na azalaki bien alakisaki position na ye lopangu moko asombelaki bana na ye o atie kombo na bango de mapango atiaki kombo ya bana mibale koto atie kombo ya bana na ye mibale okokota mpe na famille na bango te mpo yo ozwa yango. Ba police bayaki bayoka iso mutu mo akufa ba loko bembe mo be ba lokota ki kosope wapi selon ba enquête ba police ba bengi ndeko wana mwasi ba bengi biso awa ba lokoti mutu moko boye na matete soki okoki na wenza matete akufi soki okoki koya ya mwasi ndeti ondire ba levaki mundeko ngo bake ba bomi ba bwaki na wenza matete ba bengi ba lobi aya akende ko identifier corps ake notela soki eza ndeko na ye bien aimé wana bimi akei tango akei ezaki ndeko na ye te eza ndeko na ye te aidentifie kabi eza ye te azongi mama nzoka papa na biso aboma na ye ndeko ya mwasi na ye akunda ye ya kokunda ya mubimba na nsima ndako naoki ma miso etamboli nga na miso bien-aimé tobi bomba na maboko ya nzambe. Le cœur de l'homme est mauvais. Diable akokota epa mobali na yo, diable akokota epa mwana, diable akokota epa mwasi na yo, diable akokota, diable amonaka biso lokola instrument. Eloko ebangisa diable epa na biso ezaka bonzambe oyo evandi kati na biso, eza bambongo na biso te, eza bakitoko na biso te, mituka toza nango te bien-aimé. Bonzambe kati na biso nde ebangisaka diable loboko na ye opéré na bomoi na biso bien-aimé. Kotia lolendo te motema te na biloko za nango pesa bomoi na maboko ya nzambe. Soki olali olamuki nzambe mutu alingi olala olamuka ma sœur mon frère. Soki okei voyage tozaka ba congolais te kana kati ya live. Soki omono ke voyage moko bozongi bene menzamba bateli yo mitema ya bato ekomi mabe. Soki omono dake mobali akomi kosasa mwasi na ye, mwasi akomi na motema kosasa mobali na ye, yaya akomi na motema kosasa leki akomi na motema ya kosasa yaya. Oyo Bible yebisa biso na temps du fin, na tangu ya suka tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Motema ya mutu ekokoma mabe yango tokomi komona.
biloko oyo lobi tokotika yango po muto oyo bomi atiki yango a réjouir na bomengo ya papa na ye na mama na ye te yo kati ye vie ebongo yo lobi yo po okufati eloko nini eza koassire yo ke yo loko bomi ndeko wana yo komata vie okokende bamakila musu basimba yango na maboko te eza lokola bamakila ya babeli ezoganga bible lobi makila ya ndeko na yo kaya egangi ti esika na lola naza makila ya mutu egangaka eza na bato mususu basimbaka bomoi na bango te bene befo tosala attention oke osimbi bomoi mususu bomoi na yo ebebi aboma ndeko mwasi na ye akunda mama Rebeka akunda bapolisi baluki na Congo ekomi nango normal soki mutu abungi ekomi normal bakoluka ofuti mbongo baluki yo une semaine 2 semaines babosani bakangi mutu abomaki mutu basambisi ye lelo lobi babosani biso bato tozo voyager tozo kende na mboka na biso Congo sécurité ya soda sécurité ya yaya na yo ya leki na yo ekoki te bakisa sécurité ya Saint-Esprit bakisa sécurité ya molimo mosantu amonaka na oyo ekoya lobi tu vas dormir akoya na pongi Rebeka ne sors pas Rebeka omoni elongi oyo kopesa ya ata lipa te ezaki motema mabete molimo nzamba kolakisa yo akoya moni mutu oyo akoya po bando tambola na yo akoya po bando vanda no a mutu malamu te po na yo faites attention ma chérie molimo na nzamba za capable ya ko révéler yo makambu tia sécurité molimo na nzamba te ekomi mabe eleki sima mikolo gardien yaka su musala te amona na su te gardien yaka su musala te porte comme moi c'est mon premier jour deuxième jour troisième quatrième jour ayesi mobali ne gardien yaka su te gardien oyo aza na famille te toyebi famille te gardien oyo aza na esika moko bo akendaka te gardien oyo ndako ne eza na nsima ndako na ye eza ya kokanga te abimi te namoni kopo na ye na mesa ndenge amelaki miliki na ntongo lipa mpe esili te mama akotaki na ndako ya gardien mais gardien oyo azomonana te akei wapi gardien amonanaka te gardien lokola avandaki mpena na moboku ya témoignage ye moto azotémoigne ke papa autaki kosukola après quelques minutes namonaki mama akoti abimi te gardien papa komi assassin papa azalaka assassin kala avake na poto aya na poto abala mwasi na ye toyebi te baba molona bazalaka na kini bamiyibi musu bazalaka na kini avanda na komini moko yo banda kovanda te aya na poto aya na kote na poto na kote mususu kote obokoma na poto kuna bokutana na ye mutu ayebi ete mutu akartie na ye aza te mutu mo abetelo biso oke azalaka assassin kala azalaka te akozala te abetelo oke azalaka kulu na kala akozala te azalaka moyibi bamolona kala akozala te papa moni mbongo kibamolona ebimi bien aimé tapoter encourager nga na avancer to sécuriser vie na maboko ya nzambe ato kei wapi ato zui ba garde babatela kobene mais liwa so lobi ekota liwa so elingi ekota ekota mwasi azalaka na yeso na komini nini azalaka ndoki bakangaki kindoki mwana moke aya na pota koma na États-Unis na kwe moko boye mutu ayebi aza te mwana katie na bango bakola na ye aza te moya babetelo lisolo ayebi tantini nani bakangaka ye ndoki toko tozalaka bana mike aza te
kovanda zwa pe délivrance te misala ane esali nini ekomi obima tozokutana na kipartenaire lelo toyebani batémoignage te likolo nango nzambe kaka bien aimé tozelaka pe réponse ya nzambe te ayebisa biso eza ye to eza ye te ntango tokutanaka na coup de foudre wana tomimemanaka na bolingo tomati badimension okomi kutu presse moto akobetelo lisolo ya mobali wana te moto akobetelo lisolo ya mwasi te nyonso tu wana ekomi kaka komba balinga na boy na bala te komba bitumbetele menga bien aimé tolukaka nzambe Dieu peut te révéler les choses bazalaka bandoki bazalaka miyibi bazalaka bandumba loboko ya nzambe tandama likolo na bango babongola motema oui bazali parce que nzambe na biso aza réel délivrance eza réel mais eza na bamisusu bazalaka mpe na misala mabe na bango baya nango awa babomba maseke bazozela moment opportun. Papa Pedro, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta présence. Babomba maseke bien aimé tapoter, partager message ekendele bandeko nyonso bayoka yango. Bato bakataka ndambu ya kata. Tia na TikTok na yo, tia na Facebook na yo, tia na statut na yo. Message ekende bandeko babatela, bami batela te ekomi mabe. Porte soki eza ouvert monguna koyi kokota partout mama na biso akomi kobanga komi mona nde akomi pena na insécurité mama atiki bana leki na ya mwasi atiki bana misato ye mutu ayebisa ye leki na mwasi baya papa wana soki ide na ezalaki aboma bango nyonso azwa biloko wana soki asala nango nini po abala mwasi mosusu nayebi te bien aimé omoni motoki ya moto il faut tosalaka attention na motoki ya moto papa ya bana wana asali mbongo wana akufi ake atikeli bana na ye oyebi misala na ye te eta dame ya tata wana na mama wana yo oyebi yango te etadamu na bango bien aimé yo yebi te okoya koakampare na mbongo ya bato na biloko ya bato kaka pamba ngai na yo mpe famille te libala moto ekutisi biso bayaka tovandaka na poto soi-disant babalala mpe libala mpe ya pilo te mobala abima mpe na famille te balibala oka tokutanaka na poto tosangani yo ozofuta mai ozofuta ndako ngai nazolesa bana nazokipe bana balibalo tobala na te famille balia mbongo te ndeko na biso ya mwasi leki na mwasi mobali na balaki ye o atikalaki na Londres mais yaya bala te. Merci chérie, j'avance. Merci mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, landanga bien nazo memona mozindo a prière tozongeli verset na biso to continuer liso na biso et même biso na prière toza na Isaïe 54 verset 4 verset 14 bible ici biso okobunga lisusu nzela te minyokoli ekoyela yo lisusu te okobanga lisusu eloko moko te soma ekosila yo libela tango na kosilisa na mobali wa adversaire ovandisi na pembeni na yo tango na kosilisa na mwasi adversaire oyo ovandisa na pembeni na yo tango na kosilisa na bakayen oyo bakamaradi oyo bavandi pembeni na yo okobanga lisusu eloko te nzambe mutu amonaka oyo ebombami na kuku mutu nyonso azoya koyebiso je t'aime eza te ke alingi yo mutu nyonso yo kozoka likambo amemeli yo lisungi eza te ke mutu wana alingi yo likolo nango tiaka Yesu bien aimé tiaka nzambe nde mobateli malamu
nzambe nde mobateli malamu mikolo elekaki na betelaki bino témoignage navandisa mutu na ndako na nga namoni ye na katikati ya butu namoni ye azobenda nga makolo nalamuka na tongo nayisi na biya ya j'étais vu namonaki yo ozobenda nga na makolo. Le cœur de l'homme est mauvais. Combat spirituel est réel. Lelo tellement to sangani basali ya muyanzoto basali ya libumu basali ya mabe basali mabe bakoti na kati elanga na kolo tangu misala na bango ezobima batu bakomi na doute ya nzambe. Bien aimé, Dieu il est réel. Et puis batu fo bakoma na doute ya nzambe batu sengeli bakoma na doute ya nzambe parce que c'est eza mission ya monguna ye coopérer. Mission monguna ezake basala ya lokuta baya basala misala ya lokuta tango misala na bango moko badevoile yango ekomi ya ebimi na miso batu balobi omoni basala ya nzambe wana nyonso eza mpona kofaiblir kondima na biso kovandisa biso na ndaku kokotisa biso pere. Pototika nzambe musika bien aimé dans le Seigneur. Tapotez les messages. Partage. Bien aimé. Bana Bible lobi bana ténèbres ba de kabiso na mayeli. Ce que ça qui site moko ya kingani. Azu photo muto mabi na sima ma. Oningo mona ba cadeau, oningo mona ba chapeau, oningo mona bazo motiver mutu finga ye. Yobela e mabe. Mais si quand on m'a dit ça, il y a ce tapotage, il n'y a pas de tapoter, il faut batinda yo. Oh, il y a tapotage ouana. Oh, yozo tapoter. Est-ce que il y a évangélisation yozo sale? Parce que tant yozo tapoter, ba rouge ouana ils ont les canapa ba amina yo. Bon amina yo pourquoi il ngaka leka moni ba rouge ouana mati akoya koti. Tant musu mutu na sa komaki na piège moko a monguna. Bomba maloba nzambe bien aimé pona biso mote bana ténèbres ba leki biso na mayele musika ba évangélisation ezalaki ya biso mais bana ténèbres tellement ba leki biso na mayele ba botola biso évangélisation. Kota na ba live ya bana ténèbres oyo bavandeli kombo ya Yesu te bavandeli vie ya mutu. Ozomona nde bazo motiver mutu wana loba bazo tinde ba chapeau batindele bani loba donc ba opese ba biloko wana ezo motise mafuta ya kofinga bien. Ozo contribuer na kufa ya mutu ngala mona batu ba mutu akufa bien aimé na bimi na sujet na otali soka mozindo ya ba live mususu tokenda okota obomba mi na sima faux filtre ozotinda ba j'aime ozotinda ba chapeau eza loko ozobisa mutu wana kende domaye osimbi mbeli na mutu wana ozokenda otya moninga po akufa. Ozo participer eza na batu bakufa pona miniature akoki yango te ba partager bolumu ne akufi. Azo attention banda ba tchaye na miniature azo attention banda ba partager bolumu na akoma na malade ya kati moye boye bango ezate mais yo muto participer ki na live wana ochaki j'aime ochaki chapeau okenda ko ochaki ba tapotage misapi na yo tapotage o participer un jour l'éternel a ko rendre biso compte. Toujours ça l'évangélisation à diable sans le savoir. Biloko bongo so kutei nango na ebiso vecteur na kombo Yesu lekana. Bible ebisi biso na psaume 1 to vanda na bato ya bongo te. To vanda na bato ya bongo te.
mais yo wana musela nzambe yo wana chaque dimanche ozanga église te na ba live bongo ba okuti ovandi aloba en tout cas tu ozo tapoter okomi mama fifi yaka batu babengaka batu pour l'évangélisation mabe entre parenthèses mutu na mutu ayeba nzela azokende tozongi na lisolo na biso mwa musala mona na ate ta mwana musala kei mbila yesu basali effectué tout bazui ba print na porte bazui ba makambo tout bakei bake na porte na ye bakangi ba photo café ndenge tikalaki likolo ya mesa bakangi ba photo bino moyebi biloko na biso ya Kinshasa esimbaka nango te esimbaka nango te okende ofele papa lobi sikoyo ekomi tour ya mwasi nanga tosilana na ye ka awa mwasi alelaka bakopine na ye babengaka ye bazokonsole ye bazokonsole ye etikali 2 jours bazonga mwasi abini azozonga mpenza leki nanga mwasi na yeki na ye azomonana te batiaki no na motu te keleki na ye akufa papa asali nini alambaki jour wango babibali na biso poto boyebi ke basala biso ba defo ba plaisir balambaka akendaki monze na mwasi na ye baye alambi abongisi table asombi champagne ndenge ka ya menenga poto balia kitoko ozolela trop ozotia susi to abi wana mwana mama babo mwana mama mwana papa babota biso ka mibale so na leli etenda na kolela ya so mona na te telefone nezo lela te ata bakendaka luzizi ata bakendaka mangengenge bakangaka telefone mais après 5e jour 6e jour téléphone efungaka yanga ndeko banda kenda ta sango papa na kovanda na lia na mela mobali asali ka courage ataka mwasi na ambiance mwasi pa mona kaka mobali nazo mele kaka na ambiance pour a motiver ye quoi ndoka papa sa prépara kinyoso amen bien aimé dans le Seigneur mobali abongisi ndoka ne mwasi abengisaki camarade ne na ntongo ayebisaki camarade na ye aya ayebisaki eyaka na ntongo tokoki osala bacourse lokwa nazozonga oyo edenga mpo na asuna makasi te camarade na ayebisaki nakoya na ntongo papa soki eloko ni elekaki na oyo elekaki na ye papa na mama kaka nde elekaki na oyo ya liboso kaka ndenge eleki na oyo ya mibale soki pa betaki nzete soki pa betaki ni mwasi abomi mwasi na ye na tongo wana ba 8h ayebeteke mwasi na zaki na rendez-vous azobenda lopangu polele mutu azosala mission abosani ke bakanga porte munene mutu azosala mission abosani ke bakanga porte ya ndako ayebika ke bafanda na mwasi na ye sentinelle akenda mutu azati azobenda mwasi place oyo awutaki na ye na couloir po abimise na porte asima akende na cimetière oyo asali na lopango ya tata na bango moko camarade na 8h ayaki bien aimé na biso akoti na lopango moto aza te atamboli akomi ti na couloir avandi na veranda moto ayaki abengi telefone na camarade ne aoyamba te aye liboso abeti papa na nsima papa azotimbola libulu atiki mwasi pemi na lingi na basaki ya loso ya minene alingi makolo ezomonana bien aimé akoti na couloir apusi porte ekoti azobela komba mwasi moso azoka te nayebi te papa wana koma koka oyoka ndenge mutu aokota te koma koka oyoka ndenge mutu aoganga te parce que makelele ezalaki te miziki ezalaki te makila mosusu basimbaka te aleki ti na nsima porte omoni so mutu abendi mutu place awutaki na ye so mpe na cuisine so mpe na chambre so mpe na salon sika abetelaki nzete table penda roni batiaki baminda banido na butu nasali ye makambo nyonso te ya bolingo ya kokai kosala ye ale na ntongo azobenda ye akende na ye patie na saki avandisi ye wana azotimbola libulu camarade na akoti na couloir
amoni porte simeza afonga muna beleli mutazate ta mususu mutakoza na sima camarade na bimisi atie mutu na sima papa moni camarade tazo timbola libulu camarade amona makolo ya muninga na ye boye okobosa na makolo ya muninga na yo atana kwiti mwana mwasi na zonga malembe akenda benga bana quartier akenda libanda comme loka mutazu banere azoganga papa wana azotimbola ka libulu azoyoka te abeleli batu na quartier batu bokota ya kokisu kokota te somo eleki papa nana kotimbola mbala mwana ka bana batu bakoti na lupango baye sikole batu bayebele a comprendre peut-être que batu bayebele baye kokuta papa na faka delina mwasi na ye akangi na saki azotimbola libulu esika azotimbola libulu esika akundaki leki esika azotimbola libulu esika akundaki garnani gardien lupango taka timbola komi na mesure elamba pende ya garder ezomonana alingesi kwa bala ye atiki pa alingesi kwa balola mwasi baye kokuta ye bomo a réussir déjà koboma ileki a réussir koboma yaya a réussir koboma gardien mais bandeko na biso basi bakendaki voyage bakendaki kokufa te bakendaki voyage balobi tokei tokozonga le cœur de l'homme est mauvais lelo leki na yo moko mwasi ka mpona bozwi na yo moko akosukisa vi na yo motema bato ekomi mabe bien aimé dans le Seigneur motema bato ekomi mabe ata na badéplacement tozokende kanga nzoto na Yesu Masia oza nango ndeko nanga lokola oza nango te kolakisa bozwi na yo na mida batu te lelo tokomosala bavoyage mosusu esiko vandi bandeko no mpe bayebi te mpona kobanga eza na bafamille mosusu baza sude eza na bafamille mosusu baza na bolingo eza na bafamille mosusu basesutanaka basegardanaka mais eza na bafamille mosusu te eza na bafamille mosusu guerre eza na bana quartier te guerre eza na bakamaradi te guerre eza bana mama kulutu comme bana mama leki bango balakisaka nini bango nde nyonso bakenda poto azoya akomona bango balakisaka nini mama na bango nde balongole na lopango ya famille bamemi ekote mosusu ye azolakisa nini ye nde asombeli mama ya bango lopango aya komona so bakokio na mosika te so bakokio na sorcellerie te bakokotaka epa moto azosimbela osaki bakokotaka epa mutu oyo azolambela biloko bakokotaka epa mobali na yo bakokota epa mwasi na yo bakokota epa bana na yo le cœur de l'homme est mauvais yango po police akengela nga te po bakokota mpe na kati ya police so baporte eza ouvert Yesu kaka Yesu bien aimé Yesu mutako convaincre ye aza te Yesu Masia mutakoki ko convaincre ye aza te Nzambe kaka ndako batelo na mosuni na molimo mama na biso malgré akufaki na ye mais Nzambe asali ke coupable abima innocente makila musu basimbaka ngo te yaya oyo kokunda bato na lopango ya tata na bango le cœur de l'homme na mbongo na bango moko na libala mpe ayaka tovanda aye kotika bana na ye epi mwasi ongo azalaki fidèle abimiseli yo mbongo nyonso papa bolukaka nini mokili oyo tokotika ngo mama oluka bozoluka nini tozoluka nini na mitienga moko mpe na kati mpo eteyinga moko tolukaka nini tolukaka nini mutu anga awuti mpe poto aye Kinshasa akabeli bino mpe alie na bino atamboli na bino puisque bokotie le poison bobombe po anini
Bobo mae si papa. Tozo pousse dans la présence en Nzambe, tozo bonde la Nzambe. Ah. Bien aimé, loba Nzambe zala na contrôle ya bomo inangai. Seigneur, zala na contrôle ya bomo inanga bien aimé, poussa nanga na prière. Poussa nanga na prière, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Papa komi assassin. Nami tuni mobali wana zalaka assassin. Po ozala poser. Okundi mutu na lopango yozo vanda. Ozola na lopango wana ozola muka. Oza kimia. Okundi deuxième personne. Oza kimia. Ozu peut-être ko manigase lisusu ya ko boma troisième. Ozo kende ko kundola pe les mêmes places. Conscience te. Bien aimé wana za misala solo ke za misala mabe. Il faut mutu wana za la ka envoûté. Tozo pousse la siko na présence en Nzambe. Nalingi mutu moko abondela na ngai. Nalingi mutu moko pousse na présence en Nzambe. Bien aimé tozo pousse na présence à le roi des rois. Tozo pousse na présence à la manne cachée. Tozo kende ko ebisa Nzambe oza nyonso pona biso. Seigneur, zala na contrôle la vie nanga. Zala na contrôle la bana nanga ya mobali nanga ya mwasi nanga. Porte moko te fungwa mananda kunanga. Kolo misu nanga yezo mona tesika yozo mona. Kolo misu nanga yezo mona tesika yozo mona. Nzambe na lola. Zala na contrôle la vie nanga kotika ngata le bien aimé to pousser na présence Nzambe bondela. Ndeko ya mwasi ndeko mobali bien aimé bondela. Pousser na présence Nzambe to kei banda ko bondela. Bondela Nzambe, bondela bien-aimé, bondela poussana, poussana na présence Nzambe, poussana na présence Nzambe, poussana na présence Nzambe, poussana na présence Nzambe, le Seigneur, contrôlez Vinanga, Adonai contrôlez Vinanga, Maranatha contrôlez Vinanga, Vinanga simba mana maboko na yo, bondela bien-aimé, poussana, bien-aimé, poussana na présence Nzambe, poussana na présence Nzambe, poussana na présence Nzambe, bien-aimé, bondela tozo poussana présence Nzambe Yesu azamalam, poussana na présence Nzambe Yesu azamalam, poussana na présence Nzambe Yesu azamalam, bondela Nzambe, bondela nazobenga mutu moko na prière. Est-ce que bakombata bazakati nesika oyo? Est-ce que bakombata Nzambe ya luzizila, Nzambe tolukaka na badara, Nzambe tozoluka na bangomba, Nzambe tozopesela badine, Nzambe tozopesela basacrifice? Alléluia, matana na prière. Bien-aimé, matana prière. Loba Seigneur contrôle, Adonai contrôle na yo. Nzambe bomela nga moto, ba moto banguna nanga, bomela nga ba moto, o mobile nanga peliselinga, bomela nga moto, o mwasi nanga peliselinga, o bana ba peliselinga, o libote peliselinga, o belle famille peliselinga. Lo sakaya mama, allez matana na prière. Bien-aimé, bondela mi bonza, sokokola na mabelelala, sokokola mukala muka, bondela Nzambe, bondela Nzamba lola, bondela Nzambe, bondela Nzamba kokamwa, bondela Nzambe, bondela mokela kokamwa, elikia basantu, Maranatha, bondela Nzamba lola. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais. Poussant la prière, bien-aimé, bondela. Loba Seigneur, bomela nga moto. Yo yebi na yo tenzo ka ba pelisela yo moto quelque part. O yebi na yo tenzo ko sala ka defina mutu moko boy. Ndenge yo mila kisaka, ndenge ninga ko sala propre. O so koma na defina mutu moko boy. A pelisela yo déjà moto azela ka ona coin. A pelisela ka moto azela ka ona coin. Ndenge bombo ile zo kende liboso. Yo yebi na yo te mutu moko asa pelisela yo moto. Cousine moko asa pelisela yo moto. Copine moko asa pelisela yo moto quelque part. Mobali na yo moko popa sa pelisa la moto. Alors bezo zelaka na kate mike la chai tomate na ngwa na toki saye. Oyebi na lokote moi sino sa pelisa la moto. Loba dona yo muto monaka na se amai. Adona yo muto monaka na kacha zamba. Adona yo muto ebi nombre ya suki ya moto nanga. Adona yo muto monaka tena kacha molini. Oyebi Yesu Masia kacha na molini na kacha zelo na kacha mai. Bomelanga moto nyonso epeli, moto nyonso epeli na butu, na monde ya ténèbre, na monde ya physique, moto nyonso monguna
apeliselinga oyebi na otozanga na bien aimé na défi na mutu moko boyebi te yo monaka ye moninga yo monaka ye ser yo monaka ye yaya yo monaka ye leki yo monaka ye cousine yo monaka ye cousin nzoka ye asapelisela yo moto azelaka yo na kwe moko boye azelaka yo na kwe moko boye bien-aimé poussana allez tozo poussana pour ça sanzabe loba papa batela journée nanga batela ba semaine nanga batela ba mois nanga batela Yesu mikolo na kokende vacances na dans aucun voyage kolobombanga nazana posana yo yawe losaka ya mababela makiana Yesu masiezinga la makiana Yesu zinga tokomina suka bien-aimé la makiana Yesu masiezinga yo ebomba ndaku na yo ebomba bana na yo ebomba mobali na yo ebomba mwasi na yo ebomba nyoso na yo soki nzambete biso ba oto kufa Yesu soki nzambete biso ba oto si bakunda biso soki nzambete biso ba oto sito kufa yo vandi na mutu oyobi servante nanga na vanda na ye na sombelela mba na yambe na ndaku nanga na pese nyonso ye wana nde mutu azoluka kufa na yo apelisela yo deja moto na kwe moko boye apusani pembeni azolinga nda yeba yo bien-aimé la plupart bato bayebaka biso te bakoboma biso te bato babomaka biso eza bato bayebi biso bien bayebi lero olalaka bayebi lero olamukaka bayebi lero okotaka bayebi lero obimaka oh la saka ya mama bayebi lero simbi mbongo bayebi lero oza nango te oh losaka bapusalaka pembeni na biso mpo bacomprendre vi na biso mpo bapelisela biso moto bazozeloka na fraka bazozeloka na kwe moko boye alobi tanga kokomaka awa place nga na kosukisa bomoi na ye tangu tosangashaka na komba moko boye bien-aimé mutu nyonso ayaka na komba po alonga mutu moko taka olobaka nga nazobunda po babetanga tomona bakomba bedingwe tomona bakomba bapuma puma nde dingwe bakutani po puma tika dingwe abeta ye po edingwe tika puma abeta ye mais non bango mbeta bakotaka na bataille bakoti po moko alonga bunda bitumba bien bunda bien bien-aimé bunda bitumba bien Yesu aza na yo alobi okondela lisusu te soki bitumba eyeli yo yebaka ezanga te lokola bitumba eyelinga eya Yesu te seke Yesu aza na ngambu na ngai nasali yo mabe te Yesu aza na ngambu na ngai Yesu aza na ngambu nanga bien-aimé bondela loba Seigneur papa batela journée nanga batela semaine nanga batela ba mois nanga mikolo etiki liboso nanga yawe mutu otenga vite na mikolo yo lobite na mikolo nanga suke kokite mutu otenga vite Yesu nzambe batela nga kolo batela entourage nanga batela nga nzambe esika loso makona ke konyata na sengi sécurité na yo papa na boy molili na bomoi nanga yawe pelisa mwinda na boyi molili bien-aimé bondela loba na nzambe abatela yo banda koboya molili batiki yo dans le noir po etomona te batiki yo dans le noir bazoloka bakangi yo na maboko na misu po yeba nzela ozokende te yeye losaka bapaster balembisi biso mitakala bapaster oyo tozomona bazolia badime boye na boye bien-aimé wi bao batikaka mitakala bazali bao mpe baliaka badime bazali mais ba oya solo bao batambola baotambola na nzambe baflechir nanu bagenu te bazali bawana ndesko baana danger bao baflechir nanu bagenu te basala nzambe wana bango nde baza na danger monguna aza kaka na nsima na bango azoluka porte moko akwota po etakweyisa bango mais bao basi bakwei bao basi babungi monguna aza aposa na bango te monguna aza atina obundisa bango te monguna aza kuna besoin na bango te mais bao baflechir nanu bagenu te bango nde monguna azoluka bundisa bango nde monguna azolinga kwesa bango nde monguna azolinga bundisa yebisa nzambe na lola papa molili ebunga papa molili ebunga papa molili ebunga fungola banzela nanga ebebelanga ebongelanga ekufelanga ezangelanga esekisanga elelisanga efukamisanga evandisanga na mabele etikanga maboko
pamba nga na otombola ka nzambe pona yebike bombo inange simba mina maboko ya nzambe pona bangunda na nga na sina kufa pona libota na nga basi banteranga pona mobali na nga linga kutu na mona na kalisusu te pona mwasi na nga kutu alinga akutu daya na mona na kasusu te pona mwana na nga moko boye monguna asa kotela ye azoluka liwa na nga na Yesu na nyonso wana nga na otombola ka nzambe bato nyonso bazoluka shit na nga kolo bakutana na yo ale beneme bondela nzambe bao nyonso baoluka shit na yo nzambe akweyisa bango bakoya na nzela moko bakopakata na nzela sambo bondela bien beneme bondela Yesu aza malamu alléluia Jésus Christ est Seigneur beneme tika siko kimia moi je vais prier pour toi Seigneur nzambe na lolo papa tombwama na bombo ina biso na butu alelo mokonzi tombwama na bombo ina biso ya Shaddai na kati ya kolela na kati ya bitumba na kati ya kosepela na kati ya kozanga na kati ya koeshue na kati ya kobandela na kati ya minyoko na kati ya beshek yawe tolobi tombwama kolo tolanda yo mpo na biloko ya mokili te mpo tokokufa tokokende nango te me tolanda yo kolo mpo ete milimo na biso ebika mpo na sali ya bomoi na biso yawe foi na biso ekomaki deja koaffaiblir foi na biso ekomaki deja kolemba a cause ya bamakambo tozomona na nzela na yo nzambe simba kondima na biso sala biso ngolu kondima na biso koletangwa te simba kondima na biso sala biso ngolu Adonai kondima na biso etangwa te kolo pambola biso kolo bomba biso yawe batela bandaku na biso butu alelo ezala butu ya raconte butu alelo ezala butu ya sali butu alelo ezala butu ya elevation tozobunda na kati ya ndoto yawe biso nde tozolonga butu alelo ozokontrole mabota na biso butu alelo ozobatela bana bandaku na biso butu alelo totitongo na maboko na yo soko ozongi te nkolo tokokutana lisusu lobi mpona kopambola bonzambe na yo. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Otikali nzambe lelo lobi libela na libela otikali nzambe bien-aimé loba amen 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 tobeteli kolesi maboko mama Rebecca betela kolesi maboko tobeteli kolesi maboko pasteur Chéribin Pankia tobeteli kolesi maboko nani susu na monite bien-aimé betela Yesu maboko nazomona maboko na yo te mama Fifi MYI betela Yesu maboko mama étoile d'état alléluia betela Yesu maboko mama Nasha oh betela Yesu maboko bien-aimé betela Yesu maboko ne kozala ka na tapotage bando bandeko betela Yesu maboko zo tapoter betela Yesu wana maboko azabie mama Ziza mama étoile betela Yesu maboko mobateli malamu mosungi akokamwa elika basantu mokota kokani na ye mama Tete betela Yesu maboko il est le même hier aujourd'hui éternellement abongwanike azanzambe serniclet akotikala nzambe mama étoile poussana na présence nzambe mama Myriam poussana na présence nzambe il est le même hier aujourd'hui éternellement il ne changera jamais mama Pierre betela kolo Yesu maboko losakaya mariba shete azabika mwa elonga basantu aza elonga nzambe na biso mokota kokanya indeko jani betela nzambe maboko betela Yesu maboko mobateli ya solo oyo azobatelo mama jani azobatela mobali na yo azobatela bana na yo pasteur Chéribin betela nzambe maboko betela nzambe maboko il est le même hier aujourd'hui éternellement il est le même hier aujourd'hui éternellement nzambe ya makasi na biso nzambe abikamwa na biso alléluia Jésus Christ est Seigneur bien-aimé mokili o makambo ebele to mibomba na Yesu que le Seigneur vous bénisse. Ba oyo ba sabona te bo sabone bien-aimé depuis na banda ki prière nazo témoigner ba témoignage o bandeko ba okuta nango ba fait réel yango ndezo fungola biso miso bible mobimba totangaka eza ba témoignage ya bato nzambe atambola na bango yango toyebaka te na kosala likambo te po mutu asalaki bo asukaki na kosala likambo boye te pona nani te na kopesa mwana nga kombo nani ote pona Bible atambola ki mabe oui ba témoignage ba makambo yo biso tozokutana nango na mukili yango nde bien aimé ezo fortifier biso ezo komisa biso makasi ezo fortifier biso
Batu musu baleka na vie babadeka ko lela akuteni tellement na baku wana komisa makasi akome bebe inde la ya fandi kazo tala Jésus Christ est Seigneur nzamba tikali nzambe poison nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Tokutani lobby na 23h. Tapoter, partager, s'abonner. Yeswazan nzambe. Je vous aime tellement. Na lingibino na bolingwa ekolo Yesu Masia. Le Dieu de mon papa Maleba. Le Dieu de pasteur Chéribin Pankia. Le Dieu de Tolo Nassé. Le Dieu de mon papa José Yanda. Le Dieu de mon papa prophète King Mandila. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime trop. Le Dieu de mon papa Jean Tanfoum. Bisous, bye. À demain, à 23h30. Merci. Soki, numéro nangeza wana. Komelanga ta na TikTok nanga. Oza na témoignage moko ya bien. Soki yo moko okoka ko beta ngo bien aimé. Bientôt to bando lexa ba témoignage. To lekisi de quoi témoigner. Après biso to na parole Nicolas témoignage to fermer ko ndima na biso. Na tolo na se biso nyonso to zaka ba servante ba serviteur. Biso nyonso to zaka ba servante. Po tolo na se eza l'église ya ba servante. Eza li sanga ya ba sali mama Rebecca yebi. Ba sali ba tika ka l'église na bango. Ba ye 3 jours na tolo na se ni boire, ni manger, ni laver. C'est ça tolo na se. C'est ça tolo na se. Tolo na se sangisa ka ba pasteur. Tolo na se sangisa ka ba évangéliste ba apôtre. Eza li ngomba ya ba sali. Na tolo na se to yeba ki ko te ate. Soko kangami na biso ko yeba ko te. Oko yeba ko modérer. Oko yeba ko vandisa foi na yo. Potolo na se eza na ba racheter. O nzamba lokota na se. Atomboli. Bazo peso espace. Bazo ndima eloko nzambo eza kati na yo. Bazo ndima délivrance na yo ke nzamba za capable ya ko bongola même ndoki. C'est ça tolo na se. Que le Seigneur vous bénisse. Sokolo Yesu Masi azongite. Tokutani bomoni na pesi no ba revoir ata 10 000 fois maintenant ko tika bino te parce que bolingo na bino ezo mata c'est ko mata. Bisous bye. Merci.